kaka ya kozala mpena Zadio Sadio Kongolo na sengaki na yo totonga monima na temple bolingo Jérémie et Biafra Zadio jali portable ya leo mwanga e na mema koyo bisika nyoso na korotambola o me mino pembela kola ivoire Daïda Soraya nanti eloko mwa sala liboso ebandeli na ye Alina lina 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 lele meme lina nene l'or moi bongo Lingina sala nini sans toi je me suis rien bolingo sans toi na beli maladie côté désespoir Congo France site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Bonjour à vous et bonsoir à vous, ça tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment et merci de suivre www.congofrance.com avec Sarah Ramazan la Chanel. Je profite pour dire bonjour à mon boss qui me suit en ce moment, monsieur Josué Lipumba, la peau noire, la tête blanche. Bonjour encore à notre grand manager Junior Boukson Boukassa, Donc voilà, merci beaucoup, nous sommes fidèles au bazar, toujours branché. Et à l'Andarasa, Ramazan la Chanel, Nitsi Blanche Kino à la fraîcheur, maman la Preston, des gros bisous à toi, à Paris. Ma Lolo Loriste à Congolaise, Bota, 20 ans, Jama, Nuna, des gros bisous à toi, maman. Maman Milinze, maman, ma tous pepe lambeto, lo cano, toujours, maman Likelemba, Oumea, Nangwene, Nayo, maman. Wana ba mère wana ba conseiller Sarah Ramazani ya monti le Sarah Ramazani on tambola na ligne na quoi donc il faut ça na ba maman na ba papa na ba père ba conseiller pour tambola bien donc des gros bisous à tout le monde qui nous suivons en ce moment. Je reçois pour vous pour la toute première fois dans mon émission à Chouda grand musicien à BCBG Mikoto Beto Kota BCBG trop pour le quoi on a TVT to force avant tout on a ba parler pour choisir pour bon balinga mo TVT to sani to forcer bango pendako na makasi ba kota kana ba TV ngo kana makasi donc voilà pour la toute première fois bonjour à Juda bonjour bon kitako yo azabone ebiti yo sale émission kale vous aboué conscience no yilo bilo o sale émission kale te na sala na hier moko mais moi kalapé quoi. Parce que fidélité dans la BCBG, vous savez à combien d'années? 14 ans et demi. Waouh. Ouais. Avant BCBG au Banda, ouais. Avant BCBG, na banda musique pas do à Congo, venanga yado. Na PCP va monter passant à Paris. Après do à Congo, ba kessa na msoko ande ya ba quartier ba Kasavubu, révélation Mombele. Moi na cave. Moi na cave. Tu vois ça la cave originale. Café original après na Kolongwa na BCBG Tilelo. 14 ans on a belé na évité ko vendre eze belé makasi okembi pende za ra okota ebanlele ba blé ba betu za ra okese ya sika te okoti sika ya la ra bon mama musique ya la ra bon mais mais BCBG d'orchestre mo nyonga na ba misiente bana na kota Tilelo na rabiana bato pe ba kutingai biso beto nyonga bango te. Donc, il y a un boulot. Si vous avez BCBG, envie de écouter BCBG. Pour les là, papa chéri, on a cala. Na là déjà papa chéri, na a besoin de retravailler na papa chéri na vie. Puis la belle chance, nous avons manga kuna tutu Kaluji. Ada grand frère dans le quartier. Kaluji nous avons manga auprès de papa chéri. Si le pour 20 ans, 14 ans. Il y a des difficultés ni nos coûter nango. Pour bon musicien beaucoup de na choc et belé beaucoup de na mangame belé mon père méchant et analong pour quand il arrive ka non ba difficulté zangate na musalanya so mona jum so balobaki boy pour na kombo na basalaki boy mais faut da quand même muté munene pour eza chez biso elle peut on a biso tout à bana binadama ya chez biso mais ba difficulté ezangate ba difficulté za la raga balobaki boy achuda salaki boy donc et combien na mato papa chéri et combien na matanga après on avait patron à Silikeli opé mais il gadara père ma maison a raté le ni olinga mingi papa chéri oh penelo ba até presque auto pena c'est bon donc le royal bosona c'est pour la vie na ngai papa chéri kibo moto
ada vraiment parent ya bo gérer bana malgré asilika kati asilika pe asilikeli yo mais abombela mutu kanda na mutema te so ana problème no oyeba kana problème na et alors elle bosse bien aí yango wana surtout balobara papa chéri ba mission mi kolo do alinga ko changer ba to penate ye pena ba na banana mo kala yango wana kaka yango wana ezaka dû à nini ezaka dû à que ba musicien wana pe malgré ba mikolo mais ba musicien musana bango za musique ce que ye sanga est-ce que so batiki musique ba sala bouloni faut basser la musique musique qui ba je comme appelle tamo pe bo chuda wana koli mais ya to koli pa na yo vanda no mana vampire ba ko ba to ba fait papier texte ba dépasser ko ba 50 ans mais ba musique eza musique eza acheté musique eza art musique eza acheté c'était seulement vocal tobeta no masoa ba vocal kala bande la vie ya waya kaya kozala mpena zadio kongolo na sengaki na yo totonga monima na temple bolingo Jérémie Biafra zadio jali portable ya leo mwanga na memaka yo bisika nyonso na korotambola o me yo mino pembela kola ivoire Daïda Soraya yo jalindo ya Daïda moleka Chompo yuankana après Ouelande Feligo la beba zanga ba kolela PDG Jean Pamwaka o beba kela la ba ko pleurer jise makala papile kaser Bible lobisanga ba ko pesa yo depuis Zulu na sengi na Charmant la canadienne jingle bosse mawao Anderson likutula maintenance Prince Kadeo na papa chéri bayoka babulingwa Charlot nzemba rojenga ndo ngamna yembango chéri nanga kotanga tutansie bandali nzaka misapiti suki ya moto kotala pamba soki otalinga na miso suki ya moto etelemakanga chéri nanga pour kosambwisinga lokola gratana eliaba na mikie bakoma kofiba fibanga na mbangu système Charlot bukutanga na mbangu malemba ko diminue sentiment lika kwa kufaka na mbuma na ye na monoko na zamba na lisasi baninga na ye bazwa kanta komone bembe na ye te o babanga kaliwa na musika polo bie komela bango chéri nanga wa po chéri vraiment nazala excité facilement na regard ya pamba kotala kanga buiti chéri kokotisanga Dragila donc ya la roimba betroté donc voilà siko lolo balle de match ba bien umeli makasi dans niveau match bana kini bana poto partout dans le monde boura lulendo bien signé à Chuda ngenge bonjour boura lulendo eza bien signé à Chuda donc c'est ça quoi siko balle de match moi tant moulai toyebi ke ba musicien ba vivra pe so album ezobima siko mino bo survivre ndenge nini ndezara bo survivre ndeni balle de match umeli ezobima te bo vivre ndeni yo tunanga na tuna yo donc tout de vivre na musique na wenyo ko imano vocal moro oboko la bana autant que ça bana chic biso pe de ça l'album na biso malimbe mais na micho de sous la papa Chira à Paris en ça la mixage donc il y a fin il y a ma solo tout pour album bima donc album ezobima balle de match parce là qui en trop et obima boyo ka bachana biso et obima année open tous à cirque tous donc de solo na boye ba quelques mois car ba 2 ou 1 mois balle de match et bima vraiment merci beaucoup à Chuda siko Chuda ebisanga non balle de match so ebimi mais éviter musique et bimi sorte et belle. Non, même pas. Que c'était dans tout solo là. Non, ça on peut tout solo. Tout solo. Comment on a posé une question? Là, il y a un autre téléméa, tu vas dire que tu manquer de respect, mais tu es solo là. Elle est solo. Donc voilà, musique congolaise n'est comme Kendili.
Tu as important sa polémique et moi la musique polémique est ça bien. Mais ce qu'on a polémique comment on peut toucher bah défaut artiste. Bon faux. Moi musicien longue pas un tel l'équipe pas fini on doit finir bah défaut. Bon dans la musique pour y en est comme na notre musique. Mais c'est comme un niveau que artiste tel a so finir un tel n'a pas défaut na est-ce que ça on est que sous polémique en musique. Non maramani réunial souté maramana réunial kali souté. Et comment peut dépendre na ba comportement ba toi. Nous coller la pêche bino msusu o ça non autant il y a beaucoup n'était yo bino holandais trop musique o ba musique mutu so pas atanga te madana savoir vivre adana sagesse abo vana bato moni so mamango et dépend peu na comportement mutu musique qui oya bat ba finga rabat na TV pona ngai na trouver ngo normalité lelo bana so batanga ba chic moko lelo penga pe na roke na ko ya zo mwana ngate mona master mo pe abetaka na maison mère atini bazole mwana ai na car na pe yo tikila nga mwana palin donc c'est la famille déjà moni ma musique ko bini boté ya biso déjà ba bantima bi boté ya biso makambo ya polémique et reniaka lisusu te e goma beta musique yemba bat bayoka musique pe ya polémique et reniaka nango lisusu te. Comme ça, on va voir mes albums, il faut finir un tel artiste pour watcher ka. Musique a une politesse na qui finga batna qui a polémique et généralité. Et comme faut bandoule, faut bandoule, faut ça musicien pour sa musique. Mais l'important c'est polémique la musique c'est normal. Il faut moins polémique loyale. Il faut polémiquer. Polémique et si la raté et qu'on fait les petits, faut polémiquer mais manquement. Parce que yo entre yo na ba collègue na ba orchestre mususu. Solo la bien mutuni ni pena o solo la bien orchestre na solo la na batu belé le gritia comme leader mais tanga na maison mère à la rapiranga te solo la na bien kuta na pena soutenir les équipes to kuta na psem na boîte place mo bo na restaurant to kuta na te solo la bien na tade de montikile na maison mère hein na solo la bien na tade na solo la bien na Olivier. Anda umonga mona BCBG na maison merde la sola bien na bango na sola bien na oh ngana na gol babilobe la te so de sola raté donc ça raté so pe que t'as problème te mais que tout le monde a raté bato na tangi wana bato sola na bango bien brigade pas comme leader dépasse à kuna to sola na bien donc jour moto kutane kuna planète sono ngana ndo bae whisky pa ndo bae whisky et puis na tina table nga longole whisky nga yemo asimbeli nga bina nga tuda na bezo to va no esika moko adi bouteille nga na tina table na etu vandi pe to sololi donc eza na ngo famille bitumbe da kachiti bayo dans un premier moment un artiste moko na sola bien le quartier latin ba mise ba kana bango pe na suite nde to ko lo bape na ba mise kuna ba kana bango suite mais na masala nga mo ndo boka kuna nzinga to sola kana bien na zana masamo edo to sola kana bien mais yebika ba quartier latin ngo pe le ba mise ba zana bango suite et comment on que ça papa la maman donc moi bele ba animateur ba ne sikiriku mikolo abeti mikolo yo danse ba boss toka dansa toka nini wana toyo kango mais msusu na yebi na ngai ye na komona boye msusu na mona été en vie on pas na ignorer été dans le but na ndinga mabete na biso bato sola na bango eza nzinga na master mo edo c'est ça. Merci beaucoup. Ce qu'on appelle le match Nzembo, au tiers vocal. Na tiers vocal, na yembi Nzembo ya ba musicien mususu o ba imba tu ba betaka. Na yembi Nzembo chef d'orchestre na biso yembi ngana Fuji. De yembi Nzembo ya Gezula, Cédric Gez clavieriste na biso to yembi ngo ngana Benjamin na biso mouvement Joski. Na yembi Nzembo ya nani lisusu. Ya Sunda Base. Vena nga mokonzi loko ni Sunda. Mizembo na yembi Nzembo na ngamolo lendo na yembi Nzembo papa chéri. Na appelle ma vocal Nzembo papa chéri. Na salle Baker donc na salle na boulomo bal de match album on ba merveille pour la carrière à Chuda. Merci beaucoup à Chuda. A tu son 5 yembela Nzembo mo artiste mususu. O yembela. So na yebi on no yemba. Yo na préfère que le ba Nzembo ni yo yebi artiste mususu ko yemba. Artiste de Sinan. Et tu déplies. Déplique.
Depuis que je suis venu à Lingaka, je suis venu à l'album. Renard. Et Andene. Je suis évité. Je suis évité. Pour nous, c'est un yebi que c'est artiste mususu. Pour nous, nous prenons le cas de nous yebi. Je suis venu à Kerenango. So yebi edengako. Na yebi yango mekimi. Ya Renard la qui sanga malobani yango na. Je suis venu à Sabo ya Sikabo. Ya Salibo ya Sikabo. Voilà, tu n'es pas mécanicien. Si vous êtes artiste mususu, vous êtes artiste mususu, il n'y a pas de problème. Et alors moi ça le bosso est bandé là. Alina lina 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 lele meme lina alors moi bon. Si vous êtes artiste mususu, mon nom est déplique au canyon, peut-être artiste mususu. N'importe où il vocal nous en mutuna. Lingina salanini sans toi. Je me suis rien bolingo sans toi. Na beli maladie koti désespoir. Yoke wapi yokozonga mvula nini. Nazokoka te, nazoluka. Je me supplie la linga ya kolekai. Na préféré na futa tampako ya leta. Nanze mwana moko yaka. Ba mama zando bayoki mawa ba cotiser $2 pour basombelanga bolingo ba bosani que l'amour ezalaka invisible atambango leki ba million eza kaka 0 kiadi kibeni ngalelo na meki na kokite moteme bombi tro elingi epasuka bisana na chani msasala ya. Apparemment, au répertoire, Falindo est bien dans mon tout. Fallait un mongo, on a un mongo. Biso dans le style, ça y est, il y a pas. Ça va tribalisme. Moi, tribalisme, on te. On rappelle un style, là, biso y a pas mongo. Le loco Mikolo, donc c'est bon, à Betty bien. Ah, ça va. Félicitations. Balobigo, Azui, dis-moi ma belle liste, Espération si la. Belle liste, c'est un musicien. C'est dans une ma belle liste. Biso na manze mon abso folk mongo. On comprend. Rappel. Un jour, on a vu un royaume baroupé. Là, il faut le kumango. Ouais. Et ça, c'est un zembo ya nani ya zembo ya nani lisusu ya nani lisusu ya oh comment nani. Banzembo ze belé na sepela nango. Mais c'est rare, hein, c'est pas donné à tous les artistes. Bah, il m'a bien dit, mais c'est pas grave. Il y a Vinconi. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a Vinconi na sepela. Oti santé, mais exprime bien la joie au fond de ton cœur. Daïda, mon amour, sachez-le bien que ça, toi, n'est plus ma vie. Naloula qui au milieu des femmes africaines, femmes noires. Oh, nénénéné, nénénéné, na bolingo, et tambolé à la reine de Saba, toujours. Là, c'est la nanze, moi, c'est la souna. Ah oui, il y a président Werason. Quand il y a président Wera, na sepelation. On a 13 ans et bien. Moi, na 13 ans alaka. To banda kinga na yo na mpasi utabo mwana. Nzembo buna mutakoyi banguti. Tangwa nazalaki nanu na 13 ans. Ilanga nenete. Nazela silisa kelasi ya po ya balanga. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir à tous les fans du président Werason. Nzembo ya fait Richard de Poule pour Isaac. Nini ya Nzembo nini. Banzembo ne pena bien beleza. Ndeti Nzembo ni muska. Banzembo lokola. Dans ton cœur, je suis tombé, Nandi Poutou. Et la télé nanga, nananana, nani nananana, nananana, peut-être fait ma hypnotisé à Bolingo, Andi Poutou, motemananga, et des rôles à réalisé. Problème na vie, résidence à Bolingo. Voilà, merci.
Merci beaucoup Achuda. To comme n'aime na suka, so kolo bala bafana BCBG nini po bazo zela album wana ya osana te. Tangel nga biso morotin. Kasi yo to beta ki to suka na wa no tikelo micro. Katolo te na mobali ya bato lukaya yo Bodele kisata ngwa pamba mama Kriata ligablo na yo tika jenda o Na la meri bayebi makango te bayebi yo te Respect na mama ya ndako Obimaka na mobali ya bato Ezandeli sano ya bana na zelo sakana mama lobi ya kolela Oye bibia aza ome marie Bible pekisi pe mibali ya bato masumu Jenny soki yo voyage brusquement J'ai l'aéroport plein de bafers rouges Na koko rompre mokumbi ambulance Amemanga soi-disant accidenté Bapesa biso nzela priorité Nakuta yo ava o sala obi checking Nakuta yo ava o sala checking Nani le voyage na yo amour please Bilo sikando bombi Bilo rasige bele Bomba pour la surprise ata moko kaka ata moko na non ata moko m susu ça peut m'abêter peut ça appelle l'autre côté pour Bilo papa chéri zobima Car de zo mwamba sokyo boinga nga kozela seliwa Mabela si a déclaré nga marchandise na ye Yonde retardement ya mor na nga wa Yonde multiplication ya vie na ngai Komatisanga corbière matisanga ta 207 Ebwanga vikida na komana nga ta cher Nga lisansia droit na komote ka matungulu nga na ekola te pardon wow les matchs ça moi encore où meli makasi dans la vie qui va vocal lulu oh chuda siku lulendwe lulu shero salanga mabe lulendwe atoko kende to saba Kristo lulendwe ata papa mosengo ko sepela te lulendwe mais akatolia lipotie suka mama Mais la kisanga alimentation ni bate kaka tendresse na sombe na mitendre. Merci beaucoup Achuda. La pharmacie ni bate kaka tonga déception na sombe na mitubao. Malheureusement ils habitent. Gouvernement take bola bosanyo take déception. Ngai peuple nazo souffrir moto na lingi. Olingi nenga te leta kote la ngai. Mama motoko tela kanga soki na bundi na muninga bituma ya bolingo mama sengi ya bando mena ebite na matangomba to na benga mor mponi nie Non voilà na yebi kina tiki le micro na suka osaka na okandingi sala ra pour sentir que ton musicien na katia plateau. Donc voilà, j'espère que ça fait plaisir à tous les fans de BCBG. Ba pesa nga devoir makasi lukele biso ka ba musicien BCBG pour bango loko ba mona na mingi te dans mikolo kaka BCBG na BCBG na BCBG. Donc Alain BCBG na sima caméra pour na kaka image ezala kitoko. Aza musique. Alain BCBG lulendwe Picho bien chaud salanga ma belle lulendwe Atana déjà bien chaud sepela te lulendwe Mais akatolia lipatia suka nanush bruxelloise Nanush ye Boire mabanga na bomba ndambu boire mabanga na comme ça on tire le micro na suka Na bandi ko boire mbamona Wili lumina frappe encore Afana banana wili lumina falala banana na El Salvatore afana banana Nzambe apesi biso pema okuta na lelo après Nzambe na bwaki El Salvatore de la Patria wili lumina frappe encore frappe na bosande piron tamboko ko bwana picho bien chomere bien Gilles Bapumbo les bâtons de Moïse papa le pango na biso Gilles Bapumbo les bâtons de Moïse bana poto le pango to vandi le pango Gilles Bapumbo achuda futela kana le pango Gilles Bapumbo donc na boaki batutu balinga ngai na boaki Gal Suprême donc na boaki Moscador l'animateur le plus puissant na boaki Sege Minema le chef na ngai na boaki antibiotique Lissimo donc na boaki orchestre na biso mobimba na boaki fe na tutu kaluji number 1 André Mackenzie
nabiga otala nga apesanga boulot na vie donc naboki bato tout balinga ngai donc naboki Jerry Monkulu motema ya mama paradis na Montréal hein Mike Jijimu et Jijimu car de son mwambale Bill Gates congolais donc na pesi pe ba merci à trop moi ça kitoko bo hein alongoli pena makolone bitambe na parler aux interviews boulot la boulot tika la boulot ngape na kina mamba osala occupation na zongi rapide pour média tika la média c'est ça on a posé biso on a posé na binom no bozape quand on a posé na biso non tu le micro na soko sakana ngwa donc voilà merci à tous les fans qui ont suivi l'orchestre de BCBG tozena Chuda alors sakana ngona sima bo sentir que artiste tozena kata plateau ça fait vraiment plaisir à David Olito Motomoko bien ngai ba bote belé bisika ozali ça fait plaisir aussi à Blanche Quinoa la fraîcheur maman na Preston na kata Paris Naïbiti, non le bébé l'été. Era Ramsès, Motomoko, y a pas de comme lui, Caps Kabassé, le Mokonza, Euro Nakatia, Paris. Je reste ma bien de coucou à toi, Nakatia Londres, hein, le moteur de recherche le plus rapide, moi à Londres, à Solo, rien à dire. À mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, Congo-France. Congo-France, hein, Tara display à Boué, vraiment, donc voilà, ça fait vraiment plaisir à tous les fans de Sarah Ramazani La Chanel. Toujours là. Ramazani display. Au Baxi display. Hein. Sarah Ramazani. Ouais, mais ça t'es bisous le artiste, to Bamba, to Bax Sarah, bah synonyme mais ça la rame bien. Donc voilà, on tique les micros à Sakana, Alain BCBG. Nasima caméra pour nous voir image qui toko boui. À mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin. Monsieur Josué Didi Pumba, grand manager junior, Boukson Baka, il y a Babou Kassa. Natique le micro, tu dois Sakana. Boukson Boukassa de Djoubek, en direct de Paris, Papi Ngando. Donc na pesi batutu ya pa na mabota. Na komi mandia kosenga bolingo mobola kutu bien. Osabotenga zadio, o negligenga, o revese mawana ngai. Ya waya kaya koza